Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, bonjour la grande famille. Je m'excuse d'abord, hein. Ngongo nangaye soumasia. Bandeko changement ya climat. Changement ya climat, biso to koti na hiver. Alors changement on a un climat na yo qui vraiment ebetinga. Na yo quelqu'un déjà partir à lobby. Après église. Alors allez-y comprendre, vous supporter. Ngai bandeko. Et que zang sabi sauter to ya ko sala musala. Voilà. Et ça matière ici côté. On n'en peut rien, il faut tout ça là, voilà. Bonjour, bonsoir, bandeko. Et que dépendre kakana R. Beaucoup yamba vidéo na biso, na ba ndaku na bino, na ba poste téléviseur et pourquoi pas na ba téléphone, na ba laptop na bino. Voilà. Shalom, mes familles Libota. Shalom, ma famille, ma grande famille. Ma grande famille, famille Libota. Ba shalom na bino. Le péchalove, bah bonjour. Bah bonjour, Nabino, ici que les Libino. Et voilà. Bandeko, les lots tous a déjà lundi. Bah bon début à semaine. Tika Nzambe aïbako protéger biso. Nzambe abomba biso. Alors, c'est au moins ça. Voilà. Et zanga wabino BBC pour TV. Ce que zamba la liboso ou koutani na vidéo na biso. Aimer partager. S'abonner ou vous allez décider. Je m'excuse encore, bandeko. Nous avons un problème à Kosu. Changement ya climat. Bino moko boyebi déjà. Ndenge salaka. Voilà. Alors, bon supporter mon gongo nanga. Voilà, c'est au moins ça. Par respect quand même. Voilà, bandeko. C'était hier. Tout le monde qui. Je crois que mon titre nanga, mon photo ya miniature. Papa Elombe, Oyaza président ya groupe Simba. Bomoni pe Irsil Pechanga Mobutu Mutatika Hydrokino na défaut. Voilà. Apostaki, je crois boyebi déjà Makambango. Apostaki nani moko na page na ye. Apostaki poste moko na page na ye hier sur Facebook. Donc dans mon akango, donc 10 minutes après il y a publication. Je devais aussi travailler sur ça. Tellement, ma matière est belé sur les réseaux sociaux. Alors, on a travaillé qui n'a moussou. Et je me suis dit, na au finir, kaka, na ko salapé, analyse sur poste wana Irsul Pichanga à Salaki. Na linga qui n'a yo kanano. Parce que moi, je savais, tant on a mon akia, on a eu mbalamoko qui n'a eu la matière. Et mbalamoko pe baninga, bandiko moussou ba o balinga ka Irsul Pichanga te. Basali nini ba récupéraki et ba bandiko sa elango ba analyse na façon na bango oyo ba moneli bandeko nga naza BBC Mpoi na osala analyse nanga bandeko bolanda analyse nanga sur poste oyo Irsil Pechanga a postaki pona ko senga papa Elombe pardon ba excuse ebele Kolanda na ba année passée, ba année Onyonso, il a été insulté sur les réseaux sociaux, il a été minimisé, donc il a été ridiculisé sur les réseaux sociaux. Na ba propre bananaye, bon propre pensate ya non biologique, bana tokyo ba na sens na monde ya art na bango. Obiso nyonso toyebi. Totanga bana nyonso ya groupe Simba te tokena na otoyebi ba tete eza Irsil Pichanga eza Belvi eza Sila Bisalo tokene nango bien bandeko to sala analyse loko abatu oyo bakena ba classe atokena classe te oki ozape na sagesse oki ozape na intelligence na yo alors to landa nano analyse nanga très bien comme ça bokoyeba ndenge ya ko commenter sur les commentaires toko sala ba parti prité to sala vraiment sincère voilà.
na ngambo mosusu bavoisin oyo balingaka Ursule Péchanga te balobi ke non Ursule eloko oyo aposte wana, c'est-à-dire que non qui s'exquise s'acquise, c'est-à-dire que non ndenge ya s'exquise wana amifundi déjà que non c'est elle oyo asala que non bafinga papa elombe. Bandeko esalaka nga pasi de voir émission moko ezosalema ya injustice, émission moko ezosalema ya babiloko moko bazoloba oyo ezangi mutu ezangi makolo oyo bazobimisa bino peut-être na présence moko boye oyo bazoambrie mutu na bino, mais bovandaka ata ba 600-300 personnes bozoka, ça fait très mal. Moi BBC personnellement donc ovanda na chaîne mon côté oyo ekoédifier ngai te oyo ekopesa nga ba information ya bien te oyo ezo détruire bato mosusu bino bato bolandaka biso bozala na sens ya kibomoto et ça bien. Soki mabe ezo continuer sur les réseaux sociaux na communauté congolaise bandeko eza bino bato oyo botalaka biso bozo appuyer mabe ebele, parce que soki bozaki bato moko bolinga mabe te, je ne pense pas que non banalise bato mosusu bando ya mabe, non. Parce que biso tant to saka analyse, on a plus besoin ya bino bolanda biso. Alors netinga personnellement na kibomoto nanga na sens ya kibomoto nanga na okiko ya ko sala analyse moko te ke non na détruire bino na link na ko sala analyse akoloba ke non donc bozo ata un plus moko na makambo na koloba ke boye bovandi boyoka ne ba fingi mutu bazo finga ata 1 heure du temps 2 heures du temps, ça fait très mal. Et surtout ceux qui ont moins d'anzambi, tu peux pas peut-être reconnaître la chaîne moko boy ou édifier yoté. C'est juste les conseils qu'on appelle si bandeko parce que to sunga communauté na biso bino bato boya akota la biso bino nde toza na bino besoin ya keno bo sunga biso soki tozo sala mabe bo telemela mabe tozo sala et ça la bien bandeko, arrêtez un peu yako betela mabe maboko. Ça fait mal aux autres quand maman moko mukolo talibe peut-être maman pesa peut-être na bakoko façon zo ko intervenir dans ba life, mais au lobby non, c'est quoi au juste? Alors voilà, publication encore post ya Ursule Péchanga, c'était par rapport ya Nini sali que non Ursule Péchanga a posté post wana ya kosenga papa elombe pardon to banda wana, parce que ngai na lobaka toujours bandeko to landaka source ya makam. C'est par rapport à quoi Ursule Péchanga a posté poste wana ya kosenga papa elombe pardon. Bandeko balobi mwana ya mayele eza oyo ya mikitisaka, mwana ya mayele eza oyo andimaka peut-être ata balobi ke oza na mabe dans un premier temps andimi ko mikitisa, ok it fine likona ngwa sengi pardon. Même la Bible elle-même, tout le cas raison. Le problème c'est quoi? Poste à Ursule, c'était par rapport à l'analyse bandeko na lobi ke non, nazo sala analyse tant que kaka mutu. Bo tchanga te ke non pécha love, bo tchanga te ke non famille bota to solo lana no normal. C'était par rapport à dernièrement je crois la semaine passée, papa Elombe bayamba ki une émission moko. Oyo alobaki parcours na ye et tout à la fin ya émission ezoki même pas 10 minutes ba posa ki ye question ya koloba tozo mona lelo na réseaux sociaux bana oya yo bitumba bazo yokana te likolo nango bazo finga yo ngai. Je crois que j'étais la première après publication wana après émission wana na salela ki yango pe analyse moko ya je crois peut-être 20 minutes à 22 minutes. Na salela ki yango analyse akotala lorsque papa Elombe ba poser question wana otali elongi ya papa Elombe otali n'était pas dans son assiette azala qui vraiment comfortable te ya koloba ke non ba dossier oyo ou encore likambu oyo zotu na ngai ya bana na ngai Ursule Péchanga ya bana o lelo ba fingisinga sur les réseaux sociaux a répondre ke ngo na pasi moko ya koloba ke non, ça fait mal ya bana moko oyo bokoli bana oboti obokoli le temps bana babima bakende ko futela na bandaku na bango bana bakoli bana bake ko fingisa nga papa na bango. Analyse na nga la lobaki yango très bien na lobiki non, papa Elombe il est sans ignorer, papa Elombe il est sans ignorer ya koyeba nani a fingisi ye na réseaux sociaux. Na analyse na nga na lobaki kutu na lobi non bandeko ce qui te lobi tout ça la part des choses. Papa Elombe il a commencé donc il a été donc il a donc donc
Il a été insulté na moment oyo style abisalu afongo la chaîne. Na analyse nanga na loba kiango. Tozo nga katos talaka source. Papa Elombe a comment qui cause la insulté sur les réseaux sociaux, c'est lorsque si la azay sous na belle vite, si la azay sous na irsil péchangate. Parce que lorsque si la zaki na batona mi balé, tout ce que la komona ba insulté soit disant ba finga papa Elombe. Il y a liboso yango wana. Sikoyo, balobi irsil péchanga, le fait aye ko senga excuse. Eza déjà commis funda ya koloba ke non, yenda fingisa papa Elombe sur les réseaux sociaux. A fingisa papa Elombe par rapport à quoi? Soi-disant, ce qui Fallon Bitodi, Abima, pour quoi ko finga sila et tout, Fallon Bitodi, aza petite naye et tout, Gomez, bozubo takaka makambu place makambu ezala kité. Bandeko, Irsil, na part nanga. Nenge na uti ko tang na tanga ki message ou encore poste ou ya poste qui pour na senga papa Elombe pardon. Il a juste ou encore elle a plutôt donc elle a juste demandé pardon na part na ye parce que papa Elombe asita ki kombo mutute. Papa Elombe asita ki ata kombo mutute. Alors Irsil Péchanga elle est juste venue demander pardon. Kaka nenge zaki en général, wana, elle est aussi y compris et n'a pas naé asengi pardon. Na kosenga pardon wana, alobi bien. Na zana batu oyo. Na tinda kate, ba ya kofinga batu. Ngai na koki koloba, na linga kananga nani, Irsil Péchanga. Jamais na ba analyse nanga na ya kofinga. Peut-être na ya kananga ka ko recadrer. Ce qui n'a pas likamboza bouina na nga na recadrer. Ce qui Irsil a lobby que non, Naza n'a pas attaché de presse. Elle informe aux gens. Et ça m'a bête. Ba chaîne oyo et fingaka. Tout le monde a qui si la aya qui vraiment ko nini yango ko valoriser yango. Si la aya qui ko valoriser ba chaîne oyo et finga papa Elombe. Belle vie TV ce qui toque Poutine de l'écriture. Poutine de l'écriture tu es attaché de presse naé eza de mer. Et tout le monde a payé peut-être pena Teddy. Nangambu naye ngana attaché de presse. Ce qui est vrai, elle a juste informé aux gens. Ba oh bazana attaché de presse. Ba oh bazana journaliste, bazana chroniqueuse na bango. Botala bango nde ba fingaki. Ngana moni place oyo. Bokoki kwa ko bo fingi Irsil Péchanga lobi na butu na niveau moko pas comme possible bandeko. Bana botosi eza bana na ba mikitisaka. Botika ko rendre sila ou encore botika ko memela sila ba problème ndenge bo memela sila wana. Bandeko, un moment to sala kata biloko ou encore to sala ka ba analyse. Nako banga nzamba ta muke ko sala bien. Aujourd'hui, poste ya Irsil et memi sous problème sur les réseaux sociaux. Koto balobi ke non a sili azoninga balobela e. Mais non, Irsil Péchanga tourna ka ba film asala ki ta mort moko boy bana sou ko jouer te. Mais na ba ta mort wana, elle a azaki insulté sur les réseaux sociaux. Ce qui te lobby tozonga bandeko ça fait mal hein. Irsil Péchanga poste nae c'était par rapport à talaki émission wana. Wana eza analyse nga nazo sala. Parce que ayaki kaka boete. Atalaki émission. Ayoki papa Elombe ndenge azolo bangona mutema pasi. Ngai kutu tango na salaki analyse wana na michaki pe place wana na yokaki mutema pasi aloba bana oyo bokoli. Bazalaki bien. Lelo bana bake ko futela. Bana bake nde ko fingisanga. Bandeko ezo manke pete ata soki
Fallon Bitodi peut-être nde ayaki kofinga Sila, c'est par rapport à Oana debino boyaki kofinga Papa Elombe, ou encore Gomez, c'est nde à partir à Wana boya kofinga Papa Elombe. Malgré ça, ce qui moboti abimisi déjà eloko wana ya pasi na mutema zoyoka mwana botosi azaka mwana komikitisa papa limbisa. Mais c'est grave ya koyoka ya koloba keno yango to mankaye yango boye. Et puis tango bozolo babongo eza ba chaîne oyo Sila ye moko aya ko valoriser andima ba chaîne wana. Au départ ezalaki keno azana atindaka batute, mais après manque ya intelligence, manque ya sagesse ayaki ko valoriser ba chaîne oyo efinga Papa Elombe. Ata bokoloba keno Ursine Ndeboye yende boye ya partir a wana de biso to finga ki Papa Elombe. Eza raison te, même devant Dieu eza raison te. Ba finga ka papa te. Ata papa za na défaut nini ba finga papa te. Ata papa salaki mabendenge ni atikali papa. Mais lorsque bozo ya kopé sa valeur ya koloba keno et to finga ki pona boye. Et ça a passé. Nathalie liboso ya Sila. Ndeko mwasi. Tu as aussi donc on a pouvoir. Yo quoi ça te loko moko. Star atambolaka na ndenge yozoki nango te. Na ça banalise nanga na lobaka ngo eza te parce que peut-être naza SBT na yo kelaka Sila mawa. Pourquoi na yo kelaka mawa? Natalaka 2 ans liboso, 3 ans liboso, 4 ans liboso. Il faut que yeba azoki na kokola. Comme pour dire que non, à kotika musala pa ko vana lokwa ba mama bomengo. Témoignage na kozanini. Réseaux sociaux mobimba bolingi ko pesa monopole na mutu moko o eza Sila. C'est comme si que non Sila aza sainte. Et laissez-moi vous informer que non, vous êtes des hypocrites. Bon moni bino batona bo lobe la Sila, boza ba hypocrite. Bon rendre mauvais service. Bon rendre mauvais service. Moutou eza oyo avant d'akasala te examen de conscience. Mais c'est comme si la salle a engoté. Ici le péchanga a commis fondate. Atali poste atali émission papa na ye. Na senga papa na nga bolimbisi. Nga naza nga attaché de presse ya ici péchanga te. Ngai na yaka nga ko sala analyse na ngai soki nazo défendre Ursile eza na sens que non aza star na nga otolinga tongo. Injustice moko ezoleka sur les réseaux sociaux na ndenge moko ya mabete ya ndenge moko ya mabe na ye na lobeli ye. Naza attaché de presse ya Ursile Péchanga te. Naza chroniqueuse ya Ursile Péchanga te. Naza privé ya Ursile Péchanga te. Nasala kango na ba propre volonté na nga. Et ce qui botali na finga kate, c'est ce qu'elle-même elle a même demandé. Ce qui kolinga ko lobelanga na ndenge moko ya bien, kolinga ko nuire batu mususu te. Nga BBC na kala nga ko nuire batu te. Ce qui vérité te. Nga na ka kutu ko zongisa batu non moi réflexion moko boyi. Vie ou encore monde ezaka ka atira emate. Donc poste wana esali ke non, il sait la komi susu nde mabe e boye e mataki kite babalusi yango na minute. Toko ya ko samba te. Soki kaka Sila conscience na ye ezo reprocher ye te. Ye na nzambi na ye. Mais soki na kati na ye ayebi ata mais ezo sala semblant. Eza lisumu epa nzambi. Bon moni le royaume de cieux. Bandeko, toyaka tobotama na ba famille 5 6 mais tokufa biso nyonso mokolo moko te.
mutu na mutu aza na liwa na ye. Allez-y comprendre. Botika biloko bozo sala wana. Poste ya Ursule Pechanga c'est par rapport ya oh papa Elomba lobaki. Et ça lié pas si. Et ça lié pas si par rapport ya kolobake non. Ngana sila to solo la kate. Papa na biso fingami. Na sima kombo na nga, na sima kombo ya sila, na sima kombo ya belle vie. C'est par rapport à ça. Pourquoi bolinga omema ba analyse moko milai ya condamnation. Bo comprendre nanu sujet, bo comprendre nanu likambu. Bo comprendre nanu likambu. C'est par rapport à eloko wana ke non, papa Elombe aza insulté sur les réseaux sociaux. Nasima kombo nanga Ursule, nasima kombo ya Sila, nasima kombo ya belle vie. Otokyo kosate. Asakize na nini? Asakize na nini? Eza pe message moko atindeli bandeko. Bino bato wana boza na attaché de presse na bino. Bino bato boza peut-être na ba chroniqueur na bino. Bino boza na bato botinda ka ba ya ko défendre bino. Please, boyebisa bango. Soki ba ko défendre bino, basala ngo dans le bon sens et non pas ko insulter bato, ko nuire bato. Ngana okyo ba keno les messages ezaki wana nde message apesa ki. Eza te keno boya ko balusa keno aniye bato wana aniye nani? Aniye nani? Ngape nazui yanga part na kati ya message wana. Soki na ko défendre Ursule Pechanga, na défendre Ursule Pechanga dans le bon sens et non pas na ko nuire bato. Ngape nazui part nanga. Bandeko na ebite soki nazolo ba mabe. Ça fait mal bandeko. Papa avandi azo ima. Eza bénédiction na bino. To solo la nano. Papa avandi akoma ko souffrir na kati. Po na bino. Eza bénédiction na bino. Mais il fallait peka mwana moko abimata. Non, papa limbisa. Eza eloko ezo mona na keno papa Elombe akoma ko souffrir na kati ya mutema na ye. Avant tant bozolo bakeno azo finga boy. Avant peut-être bo pekisa mutu o azo finga. Tant bozo pekisa mutu o azo finga. Est-ce que conscience na yona azo comprendre que non il faut pas ko finga? Nalobaka toujours na analyse nanga. Ata mabe moko eza sur les réseaux sociaux. Ata mabe moko eza pas star moko boy. Bandeko, il y a beaucoup de manières. Il y a beaucoup de manières ou de façons ya koyeba kaka kosali la analyse ni loko wana ko finga te au faire voir et après ko faire voir ce qui conseille au PC conseil. La grande famille bo aimer pour partager. Bo limbisa mungongo nanga déjà na lobaki yango naza na kosu et banenga juste ka lobi na pourquoi changement ya climat bandeko bino moko boyebi changement ya climat biso tokoti na été tokoti déjà na été voilà. Ursule awangani ba nini awangani mutu te yo zoya ko valoriser chaîne o efingela yo papa. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Non wangana. Non wangana. Na wangana, au début tu as commencé à nier. Natinda rabangote, natinda rabangote. Mais à la fin des comptes, au yé ko valoriser yango. Ata soki mabe moko ezalaki, ba raison au bino bozo pesa. Ya atinda famille. Nani Ursule Pechanga bandeko. Na ebite ndenge nzamba ke la fi wana. Ata si la ndenge zawana. Tango alobaka te, ayebi ki e Ursule Pechanga. Peut-être force n'est qu'on a n'engé batu bino bo bima pour n'avoir fini les bateaux. Si la face to face na Ursule Pechanga azan eloka olobate. Yango bo mona zo bata manasima batu o bazo bima pour n'avoir fini les bateaux.
Allez-y comprendre la grande famille. Vraiment, ils ont ça la passe. Tout en gagnant, publication en haut, après, Toyo Kanan. Je tiens à présenter publiquement mes excuses à mon mentor et père artistique Faustin Soukali et Lombe pour tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux au cours de ces dernières années. Cela a conduit à des insultes inacceptables à son encontre. Une chose que ses propres enfants biologiques n'ont jamais fait. Ses propres enfants biologiques n'ont jamais fait. Je dois beaucoup à ces grands baobas du cinéma congolais, car c'est grâce à Dieu, au travers de lui, que je suis la personne que je suis aujourd'hui dans le monde artistique. Mes excuses s'adressent également à toute la corporation des artistes et aux amoureux du cinéma congolais qui ont été affectés par cette situation désolante et humiliante qui a détruit notre cinéma. Enfin, je tiens à préciser que je n'ai pas d'attaché de presse ou de communicateur que je charge de parler à mon nom sur les réseaux sociaux. Si tu veux me soutenir, fais-le avec beaucoup d'amour et de respect envers les autres, sans dénigrer ni insulter une personne à mon honneur. Bandeko, ils sont français. Ils sont français. Si vous avez besoin non, anié batu non. Toya kosala musala peut-être ya biso moko toyebi réalité à YouTube. Totingamela bango nini. Biso nyonso toyebi réalité à YouTube. Est-ce que ndenge bazana babengaka biso yo koma yo sala boy fingelanga boy non biso moko toya pa to s'imposa. Et na ko s'imposer wana bango pe bazotia bisoka. Ceux qui ont l'obéi dans le bon sens, you are welcome. Ceux qui ont l'obéi dans le mauvais sens, ils ont déjà imaginé oyo tozo bebisa o bozo bebisa. Nde loko moko oyo congolais zo comprendre été. Ceux qui ont peut-être attaché des presses, ont peut-être communicateur, peut-être toke kaka na kobona no ya sila. Oza attaché des presses à sila, oza communicateur ou communicatrice ya sila. Ozo avec des insultes, ozo finga mutu, ozo finga mutu pona sila. Siko kombo ya sila. Est-ce que bozo tombola kombo ya sila dans le bon sens? Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Message yangwana o irsil pechanga lobi. Babiso ba mususu nga lelo nga nazana no nazana déjà pechalov. Tongo avant que tu na fongola ta chaîne. Ce qui n'a pas peut-être pour kolobela irsil pechang. De moi-même non na sens na nga moko na bo moto na nga moko je sais que non. Ceux qui na ngi na défendre irsil pechanga, ceux qui na ko défendre nani Poutine de l'écriture, na ko kutu jamais ko finga mutu. Parce que une fois c'est automatique bandeko. C'est automatique lorsque tu insultes batu pona mutu moko boye, eza image ya mutu wana bozo bebisa. Na lobakango sur les réseaux na émission na ngebele. Tant na kata kolobela Poutine awawa bandeko na lobaka au grand jamais. Au grand jamais ezala supendengeni na koya kaka c'est juste avec na analyse nanga na sali analyse nanga likolo nango na télémédi congolais na télémédi na ni communauté na biso na pesi conseil na faire voir na zongisa ka réflexion ya batu. Parce que na bo moto nanga moko na na mi lobelaka déjà que non une fois ceux qui na yé na on présenter peut-être nani Poutine ou bien Irsil Pechanga ceux qui na insulté eza image ya nani ya star nanga nde nazo bebisa automatiquement bolinga batu ba fongola bino mémoire ndeni nanga moko nanu bo moto nanga moko nanu na yebi ke non soki na yé pona ko défendre Poutine na ko finga mutute pour soki na fingi Poutine nazo salir Poutine automatiquement siko bino basi ba pesi bino valeur wana bo finga ka ba valoriser pe bino ke non ya batu wana batu nanga ba finga ba valoriser bino automatiquement mayela bo moto ko zalate c'est juste parce que elle-même elle vous a valorisé pour perdre pena conscience nani wana ya koloba ke non to bebisa nani to bebisa nde nani kombo nae na uti koloba awa 5 ans liboso
Qui sera la personne de Sila? Parce que à Kotika nani, à Kotika théâtre, plus à Jésus-Kinde. À cause de la nani entourage. Si nani Irsil Pechanga, ok, batum solo bien. Irsil Pechanga, asali nyonso, ba artiste nyonso nini o ba ini Sila. Ce qui Sila yé mon côté à la kisi ki bo moto na ye. Bandeko, vous savez dans la vie, il faut qu'on ait ba cause à la souple. Batu nyonso ba découvrir Sila c'est à partir de chaîne na ye. Bandeko na lobaka. Botinda kabiso ba mususu te to ko sala analyse to ko sala ba émission, ya on dirait to ko tanda ba vie privée ya batu non. Eza na sens te. Bino soki bozo Sila na bino sainte. Bozo kaka sainte. Mais boye ba ke non tout se paye ici-bas. Irsil Pechanga a posté en demandant pardon et pas papa na ye. Bino bo se moquer na poste wana. Mais boye ba ke Nzambe amoni déjà moi na botosi o asengi papa ne pardon. Et ça na rapport mon côté lorsque a posté loko wana na idée même pas ya koloba a blessé batu. Yenda yoka ki mutema passe ya koloba ke non. Papa Elombe il a souffrir jusqu'à présent. Na ba insulte o ya zo pour na biso bana na ye. Papa Elombe sita ki kombote. Il a parlé ça en général. En général, ndalobaki. Mais en général, wana biso to yebi, to pointer Irsil Pechanga belle vie na Sila. À partir de wana biso siko nde to yeba siko ko sala siko calcul. Nani aza vraiment numéro 1 ou vraiment fingisi papa Elombe. Gomez abato amema ekulusu depuis kaka bengi saka kaka Irsil Pechanga na nani na Nigeria. Comme bon mamika et mongol. Vous avez des enfants, hein? Vous avez des enfants, je ne pense pas qu'ils n'ont pas de na kobota, hein? Réseaux sociaux bandeko. Il va passer. Namutuna nous yomoko soit disant peut-être aux communicatrices, aux communicateurs, aux peut-être attachés de presse. Ozo akofinga makolo poussière. Mais ozo attaché de presse ou encore ozo mutu moko ya mutu tel. Mais ozo bebisa image ya mutu wanat. Eza pasi ngana moni place poste oyo Irsil Pechanga et blessé binotaire. Eza pasi o pe ayoki. Parce que bakoki ko écarté yete. Papa Elombe alobaki yango. Ya yoki mutema pasi yo papa zo souffrir. Papa pardon. Ngai nazala ngana ba attaché de prester. Soki boza bokene nango dans le bon sens. Mabeni na lobeli wana. Eza pe libanga molili ya kolobaki no bino boza na ba attaché de presse boza peut-être na ba communicateur, ba communicatrice, mais ba finga la kabino bato. Botika. Siko akosi te bandeko. Oh asili na nini? Poto azokende. Bizi na makambu na yazo sala. Ba film ezokota na maboke TV okuka même pas. Asili na nini? Bon mema Sila kaka ndenge bozo mema ye. Mais tout se paye ici-bas, bandeko. Tout se paye ici-bas. Bref, bandeko, yango wana. Namoni place oyo, Irsil Pechanga alobi mabete, c'était par rapport ya oyo papa Elombe alobaki. Mwana boto sa sengaka papa pardon. Mwana boto sa kwa kolobate ke non, papa ezanga iteza owana, papa eza owana, non. Et à tenir informé bato ke non nazananga na bato onatinda te ba finga. Par rapport ya Sila aya ko valoriser bato ba fingaka. Tolo bango. To réfléchir na mitou na place na bino. Bref, c'était au moins ça la grande famille.
Ba bisou esika ezwameli bino. Bo aimer vidéo, bo partager. Famille Libota, to sungana. Bo matilanga ba focus, on est ensemble les Pécha Love. Je vous aime. Bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.